Donc, il m'a recommandé il y a kozonga wenge musique à maison mère. Ah papa, s'il te plaît, moi ya makasi. Il m'a dit Ronaldinho n'a tika ki wapi. N'est-ce pas Victoria habité. Tu sais d'habitude quand je viens ici, ils ont invité moi. Mais les lots ngam na beng na bi frère. 5 émissions. En tout cas, tout ça nous une émission na loba. Et ça peine que na loba ki. Donc Emene il m'a parlé. A bisinga lobi. Yoka maloba wana bandela yango. Et puis sala oyo maloba wana lobi. Maloba ni. Obama Abdul Yoka Ronaldinho mwana King Kester Emene atikelanga. On a le droit de le faire dans le balade. Sur la parole de Weranson, au ngana zui ya molevé vangatam. Na obana na palais. Na keko kuta na mama si le jima pata. Na radio ya munene na memi. Ba chelinga kaka rek ezo répéter kaka. Na pourquoi elle est loin de la forêt. Yoka mwana emene atikelanga. Mwana emene atikelanga na cheba frère bosa lupango. Na nous c'est na bana maison mère. Na nous c'est ba fanatique na nga tout ba brésilien. Mercredi prochain, nous allons a British. Dans le pango ya levé vangantama ou ya zaleka emene ya père aleka. So ba boy na obima kuna te. Ba matsanga na podium ba benga chanteur wa mona ko yema na Ronaldinho ya. Non, tu comprends que Ronaldinho au Suki. Non. So bina Suki, c'est que na obuma vision. OK. So bina Suki na obuma vision. Na Suki par rapport à quoi? Parce que partout, c'est mbité au na meki eloko mokote. Naza toujours Ronaldinho de King is back leki ya fallait pour pas aigle El Marabioche. Donc félicitations à Léopard. Félicitations à Léopard parce que au moni